bakanisaki pouvoir ezali palangu babaleko matete bakemela mai na lemba bakosisa yango omonde tokende mutu adémissionné te mutu pa akufa te biso nyonso tokoma 2023 rendez-vous 2023 c'est Chilombo soki mapona message na 2023 te bisika na yo ezala Congo te bisika na yo ezali libanda toloba lolengeni abosani ke tanga ozoki bokundi wana bayebisaki ke mande ezalaka 5 ans mande ezalaka ya 18 ans te ezalaka ya 32 ans te azangi stratégie azangi moyen kosala mosala pour 32 ans et dans 5 ans po apesa bacongolais solution voilà bacongolais bango mokanisaka eloko Kabila nde aza mieux nazoyesa bandeko basalaki bongo eza mpe erreur parce que Kabila aza mieux te. Papa, toyebisaka bino ntango nyonso ete biso na ngambu na biso peuple congolais na ngambu na biso lamuka tozalaka pre na maponami ya 2023 tolobaki na ndeko Félix ata kwazi mama Marthe atie na seni wana biso lamuka toza pre tokende na maponami pe toza sir na maponami so lokola toponaki le président Li Martin Fayulu na 2018 na se ambula tolobaki lolenge toponaki ye lolenge na 2023 pe topona ye lisusu biso peuple congolais tokobanga maponami te papa journaliste na koloba na yo ki ba imboka bakomi koloba pamba ke Fayulu koluka dialogue Fayulu koluka tovanda Fayulu koluka partage ya pouvoir na koloba ba imboka nyonso Fayulu azoluka partage ya pouvoir te Fayulu azoluka dialogue te bakabola gâteau la ndeko Félix te Fayulu alobi boye toza na posa tovanda na mesa poto yeba lolenge maponami ekoleka la 2023 Congolais fozala maele Congolais kozonga na bozoba te ke Fayulu soka azalaka na posa ya partage ya gâteau oyo lelo batu bakomi ekomi suka na monoko ya batu mais Fayulu na 2018 alingaka zwa gâteau oyo mais azali na souci ya peuple congolais bakosa ote na batu ya union cyclée union bololo ke mokonza mboka Martin Fayulu alobi Fayulu alobaki ya azala pota sana ndeko Kisekedi te ndeko Félix maboko na eza déjà la makila Fayulu akosangana lolenge nini papa journaliste boloba la peuple congolais normal que tosengi kovanda na mesa pour la maponami etali 2023 moto akosa ote toyebisaki ndeko Kabila soki osalisami maponami na 2018 te yo kozala libanda yango tokoloba pela ndeko Félix soki atome mibiso na distraction 2023 yo osalisi maponami te lolenge tolobaki na yo Kabila soko osalisi maponami te okozala libanda Monsieur Félix soki mapona mosalisi te yo be place na yo libanda papa tokoloba lolenge nini tokobange eloko te toyebi ke aner bopanzani partout po bosilisa ba base de résistance po bolembisa peuple congolais lelo bokangi bandeko na biso 10 registre botie bango na bisiko esengeli bazala te bozwi cordon molopwe botie bisiko esengeli te eza po bolembisa biso peuple congolais pona maponami esalama te tolobi na yo maponami ekozala soki maponami ekozala te lolenge tolobaki na Kabila soki osalisi maponami te yo oza wapi libanda Monsieur Chilombo soki maponami esali na 2023 te bisika na yo ezala Congo te bisika na yo ezali libanda toloba lolenge nini mais muna tubilange faso yai ngemos ngeke témoin babima na zandu na basité façon na kesonza muke tu bafe mingi mais muke pesa message pa Chilombo Chilombo ngeta betu ke voter ngefe betu ke awa samu na kuzonzila ba mambo mboka betu Congo Congolais na souffrir Congolais singemeta la façon ke souffrir Congolais ake na passe Congolais ake fait na valeur na bois la pangi singeme kwenda wana négliger nge samu na iki Congolais ake na passe ya kudia ba mambo ebele ya kitalisa nge mais muke talisa Chilombo ke bika pouvoir betu ke voter nge betu mate falu singeke kuna ba ke tsange ko tia mais ya façon ya ibika nge pouvoir nge kwenda nge 2023 singeme bika pouvoir en tout cas ina
muzo me faso ke tubilange muke fena mamu ke tuba me ba diaspora ba ke pour yo betala faso mama na lutaki sasa di pa ina ke zoza be opi kutu e bikana na 100 fois même comme ça 50 singeta ngemo aussi babima ku mwetanga ve yake pake mark yake vanda 200 mark me kuma 500 na mayo ke taba 50 fois ina ke kuma do muke zonza ve ngemosi papa journaliste ngetala ngeke realite makambo mingi ko tata sandu ba mebuka ba ke vutula ve o ba ke tunga yako kuma ke journaliste muke na te muke sonda bia bola la te tozala ya kola muka poto moni ba frontiere na chamboka makasi pepe azonyoka makasi Chilombo asaba frontiere na oya yeba député na ye tout Chilombo ko mbongo na ye asida mbongo na famille biso atiki na bakope akuti na bakope atiki na bakope pepe congolais azoyoka kaka donc azolala azomona te phénomène ngaka chamboka oyo photos na kanda makasi sento sala toko sala na kati ya mboka oyo Kongo za mboka na biso ya mutu tia so le biso Kongo kufa to kenda ba descendants so ba kende wapi baboti biso awa toko kufa awa toko bundela Kongo tina suka Chilombo fo 2023 atika mboka oyo soki élection za te yepa kozala te décision ya kaka ya ngwana donc ministre nda bongo en tout cas soko kufa to kufa kaka to ndima makila pepe tanga na Chilombo ye akokima mobuta kendaka atala mboka alela ye atika nyonso na okima ata mboka alela aleki pepe kongola makasi te ale pepe kongola pe nebelete ye azelo côté kabila kuti na soda makasi mercedaki ebongo ye eloko te yasi pepe congolais zala toujours ara visla zala toujours tempo likolo lamuka to bunda pona mboka osonga to bundite mutu pa ko bunda azate bato so bali banda na pays d'Europe na mbote na bino po bunda pe pona Congo biso a pe to zo bunda président Eli Mata Fall Madidi soldat du peuple azo bunda pona peuple congolais to zo libération ya Congo peuple congolais zo ngana valeur na ye roi bi congolais kalma no bengana ni roi ça a telo ko ba bangai mais le congolais si la valeur mais le ko pamba to zongi salie na biso penza ya roi ya congolais azo ngana valeur na ye Chilombo gite kitsa kibokonziana tikela o pepe kongola poni tshali na poste ya wana poste lote so tse force makila ekotanga yesoka bongo tika pepe kongola tsa muto ya poni 2023 élection que ça ezate yo poko zala te tali pande komi lipa staff comme na 500 mwana ina ali lipa 500 tonda ngoti tala niveau kindoki ça tu as le 25 kg comme na 50 000 francs tala niveau ya to kende wapi transfert comme la prix nango oye 12 be 3000 oye boye o 3500 oye boye mystique ya to kemba Chilombo tika kibokonzi pepe kongola tsa mutu oye aponi omoni po na kolobela to sala penda tout droit bi pona ndeko Vital Kamerhe et ça tout à fait normal balongola ki ba signature na bango na Genève ba ko sala likopa na Nairobi ezali kopi oyo to yebi ke ba corps fo Kamerhe premier ministre Chilombo Salawana nde ba yokanaki alors eyaki ko bouleverser awa le Kabila pesi Chilombo pouvoir Kabila sur majorité moyen Chilombo nani Kamerhe sa premier ministre ezalaki te akeko dembela na directeur à cabinet à ce que c'est la toute première fois na mokili mobimba directeur à cabinet a détourné mbongo azwango wapi azani ministre ya finance ni économie ni gouverneur à banque mais détournant ebele ya ba millions 450 millions na projet 100 jours Kamerhe a détourné 47 et 57 millions o wala côté que na to yebité l'air Kamerhe atali tala eza cop o Chilombo atali nini atali kodi ya banza mboso apese te fayulu bandundu akanga atali mbembe Équateur dada fayola sukoli yango aye kotala bati kuna ale lokote Chilombo penda tali ke muto na kotikali na ye ezali commerçant oya sakana na katanga kuna siko commerçant lobi ye pa cha candidature na présidence tout atali muto soutenir azate akomi na danger permanent pour partir de se kufa talaka partir 40 bunana parti ya 13 ans babete fimbu allez-y comprendre yango moni le caméra ke poto Chilombo basolo on a dévolé
Kamera bengi mutu asaki témoin oculaire président ya Kenya yebisa mutu wana bakoro to signaki na respecter yango pour sa majorité ya fraude na parlement ye moko pe tilo moye ko tala lobi te nde na saboyi soki na bendi kamera te na danger c'est que nga ata 15% wana ora swaki donc na soit pénal msu 1% lemsu 0, so combien na Congo pour voilà ça récupérer Congo à mai yango moni akei na Nairobi bakosa biso nini ake kosola po benvertisseur baya na département ya agriculture ba Kenya agriculture nino basala ka benvertisseur Kenya bayawa po basala agriculture mascara tolanda yango na chaîne nationale ya Kenya balobi clair que tout le monde président ya Kenya po apesa kamere primature po na bakor na bango yango moni ndenga kendaki pona élection wana mwa bato à côté ya kamere kuna batia pe mwa poa pona va voter tilo moto yebi kopo wana yango mona kasa zongiti oyo kasamba lukonda so kweya mais tala chose grave tala degré tokende ba élection ya ba gouverneur 14 gouverneurs na Congo ba alakate ba province wana so telengala lokola mwana oya kufela tata na mama élection na bango et ça la maté tile lombongo sate 2 il faut élection il y a 2023 salama jusque là ni carte d'électeur ni préparation ni ba former ba membre ya seni ni ba loi électorale salama rien position nango ezate ba expert américain ba yakao batuna ki à l'époque quand élection ni esanga o gouvernement financier ngate 2 3 il faut sikoyo bureau ya mboso ra mobimbe kweya sikoyo kabundu asade ya libandati mboso pe fa koya c'est que bureau mombe koya il faut élection salama to banda l'élection à gouverneur to banda l'élection ba député ya pardon bureau ya assemblée to banda na élection 2023 point d'interrogation lelo kameri remaniement il faut comme premier ministre to yebate to ko banda to suka wapi bakanisa ki pouvoir esali palangu babaleko matete bakemela mai na lemba bakosisa yango au monde to kende muto démissionner te muto pa kufa te biso nyonso tokoma 2023 rendez-vous 2023 soki élection esate ti lombo asate je vous assure que soki élection kosalama te na Congo na 2023 ti lombo asa président te akozala place wana te tokotia mutu moko amema biso na une année toganze vraies élections totia choix ya peuple et c'est fini ba magui nyonso ala to comprendre papa journaliste pour la précéder yo taka ngongo ya muke biso tozo senga partage ya pouvoir te lobby directeur ya cabinet Jean-Claude Mwalum ya président Eli Martin Fayolo ba clair oyo azoze la dialogue ya partage ya pouvoir ezalana ba instance nyonso ye akosala dialogue ya partage ya pouvoir te soka sali ya partage ya pouvoir peuple congolais okende wana peuple congolais bénéficier nani pas question dialogue obiso to senga ezali uniquement pour la réforme ya seni poebar ezeloko ya 2 jours une semaine sini to organiser ba loi ya malamu poto que élection ya bien union salité kabango wana tilombo mboso bati na rebelle oyo ya Équateur ba bengani de abane Équateur ba se sansi ba bengani na yebiso komone nani komone kute kimangala bosa nai c'est-à-dire lisanga wana ya union salité kabango mais soko sur plateforme ya FCC soko sur plateforme ya Lamuka soko sur Envol soko sur protestant aussi catholique aussi société civile aussi opposition mobile balobi te parlement wana peuple vota kango te ba nommer ba to nommer nana be preuve na ko yebiso bato mingi ba sa député wana ba pesa ta candidature te to yeba miracle te ba koma na assemblée ça dit peuple a voté belé wana te peuple a voté bango te so le peuple a voté wana so ba se belé au peuple a voté ka tinde bango wana ba ka 10 sur 500 to leki wana yango biso to lobi boy majorité la ba lobi il faut consensus et salama c'est-à-dire to fanda sur table 3 plateformes union salité Lamuka na FCC to fanda na mesa to kende pa banganga ensemble société civile laiki nini pardon ba confession religieuse to fanda ba sa ba modérateur to sala ba réforme ya bien to tia yango wana na seni pour organiser vraies élections celui qui gagne gagne celui qui perd perd
Tshilombo asala toutes les institutions. Tshilombo asala pouvoir bapesaki pa Kabila. Azobanga consensus pona nini, azoluka fraude pona nini. Na ku constitutionnel atie mutu na ye, na nini na seni atie batu na ye nyonso. Tondimi bato na ba osaka wana. Mo bato wana tia bango ka wana mais po batanga komo na yo ba kokate. Siko to sala ka ba réforme bien. Toke na detu ube tour moko. Toko compter bureau par bureau, to pe ko sandenge nini. Toko ke na machine, ube to ke na ba bulletin de vote. Tout au bongi si to tia wana en place, seni ba pesi mbongo ba financer seni toke na élection. Sikoyo bango baso banga bongo nini. Ba yebi ke échec total. Yango moni ba s'organiser batia ba loi oyo ko sala avantage na bango yango mo le président ele alobi te ngala kongomani nazo luka na sala wana pour intérêt à Congo na ko linga Kongola kufate ata moka kufate alors to boy makileta na 2023 poso bo sali choix peuple te le quoi peuple sala muka mabe ko sala yango to ke na consensus oya ko bima oya ko katala katana ata tu le mosoka peuple a voté a bibi les choses ça demanda soit so bangani yango po makile tangate to sengi consensus mais soki baboyi na oyebisa yo biso mercredi to sala paye du peuple babeta dia ba gaz bakanga dia bato na bakala bazoki sa bato batebele batikala ba blessé ba choc ba mambebele ya lo bakutu mbanga pasi to mesana kokanga to mesala gaz to mesala ko beta mais biso to za déterminé pour na mercredi lelo to na matinée na siège président Elias en face na banana na peuple na ba soda na yi après sa mot d'ordre mercredi to ko envahir parler du peuple moni mboso wana akota te mo ba député ala ba akota te a union salité ba akota te ba beta masasi ba beta ba gaz to ko bloquer porte wana to yebisa ba ke soki bo voter loi wana mabe ezala Congo na lobi mabe ekozala yango tozali déterminé na mboko yo Congo za mutu te Congo za biso no so bakongomani mutu akobangisa mutu te mutu pa ko intimider mutu te yango moni ba journaliste nyoso yino ya su ya bwa ya bakadio cha news basi ba boy ba défendre pour na Tshilombo te ba lembi ni salaire ni prime bango wala je kwa komio kabu ya kende bolongo li chama kabundu ekomi kabu ya kende yakota wana toko bokende wapi bata mwana libabe ya triomphal ngate oya ko trahir mutalobango peuple congolais yebi libabe tina mboka lelo ba soda congolais ba komo bomba su ba congolais tokomi wapi Rwanda yo ya zo espace Goma azu koto na ba Congo po atia ba migro bato tala degré ya so ba milliard mais bato wana ba ya fande na Congo et puis interdire ba congolais ba salate ba ugandais ba salate ba burundais ba salate mais batango ba sala mboka la biso yenda bénéficier Congo ta sans fraté tala degré tozo kende na mboka tala papa journaliste mama lo bese belé mais lo ngala lo baba diaspora bilo mo la poto bilo mo la Congo to sa même morale to si mama main de la main poto longa bitumbo 2023 victoire esa ya biso chèque esa ya bango. Merci beaucoup maman. Population qui est ngambo ya Kabila te ezali parce que bato bayibaki bokonzi bakanisa ki bazaki bali ya Kabila pesi bango pouvoir net bazaki ya obonga maté bazaki préparer te et ko sala que notre population katsabi donc malangu te zai za kutu mieux que Kabila oh babosani oh ya sele ke mboke ko mala passe bongo ya Kabila ba ko regretter pourquoi parce que muto Kabila pesi bokonzi akoki ko sala ko da solution te na souffrance ba congolais yaza ko lobate 18 Kabila sala ki 18 ans Mobutu sala ki 32 ans abosali ke tanga zoki bokonzi wana ba sala ki mandé za 5 ans mandé za 18 ans te za 32 ans te azangi stratégie azangi moya ko sala msala pour 32 ans et dans 5 ans pour passer ba congolais solution voilà ba congolais ba mo kanisa que donc Kabila ndaza mieux nado ça bande ko ba sala ki bongo eza pas erreur parce que Kabila ndaza mieux te le mieux c'est ailleurs tout ça en 2023 na Kabila na Tshilombo ensemble ba kende ko va na musika Martin Fayulu na biso elongo to kambato bongisa mboka autrement to pesa sourire na ba congolais parce que pas c'est l'équipe na mboka on va pas continuer comme ça. Le Congo nous appartient tous, nous sommes tous congolais. Le tribalisme vraiment c'est
on doit condamner ça dans ndenge ya mukete, on doit condamner. Alors toko tele mais après ba o nyonso ba do pelisa moto wana parce qu'ils allaient ba politique de ba do pelisa moto wana. Bato ya bongo Congo za besoin na bango te faut ba ke musika bazo vraiment musika na Congo. Le tribalisme en tout cas eza eloko yo mboka oyo. Nous sommes unis. Mobutu a biso tata moko ekolo moko liboke moko tous ensemble. Parce que ceux qui ont battu bakataki bango moko bako tonga Congo mobimba ote. Alors dans la diversité, dans le culturel, c'est ça et ça est fort, on a besoin de ça makasi de na Congo. Donc on dit matin, muta ya discours kabola ba congolais, to on dit mayangote. Ya na ko singa ba congolais bo, o ba la biso bo telema, bo fongola miso. Wa ya discours ya bongo bo pinirie, en tout cas azala tina roza mokonzi na mboka o ya boete. Alors tina roza même pas na parlement parce que le Congo nous appartient tous, tous ba na école moko. Dans la diversité culturelle, le Congo est tombé et qui est